Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que tout va bien, sauf que ça va bien en vous. Voilà la famille, je vais vous amener une recette, na kisasa, awa toza na mbisi na biso tosambaki mbisi mpenza ya fraîche ndenge bozomona wana. Donc tozosala recette ya liboke ya mbisi na motu ya ntaba, tozosala mpe motu ya ntaba na lamba ye mpe pondu me na lakisa ye pondu te. Voilà awa toza tosali mbisi ya fraîche azobouge ndako na obanga kosimba nabangi kosimba ye wala wana bazosalela ngai ye nanu kolongola ngai ye bekai mpona baboma ye atika koningana mpo nazobanga kosimba mpena ndenge azoningana wana vala koto oyo moto antaba na biso na sukolaki yango awa sikoyo na tiango na nzungu na tiango na moto kisasa likambo ya courant na yebiso nde bandeko pardon courant eza problème okobanda olamba na réchaud suka nango fo suka kaka na makala natie awa etoka mpona na basalite wana ebima na bwaka mai wana na sokolango wana fami awa ntabana moto antabana biso eza toujours na moto zaza na olakisa bino kaka betape ndamu ndamu parceke nazali vraiment na besoin te ya kozala toujours liboso ya caméra nazali na besoin ya koenjoy ntan na ngai na congo voilà awa mai tomoni ndenge ekomi vraiment salite na bwaka bamisi balambaka boye na nga nasali boye na bwaki na kosokola yango très bien avant na banda kolamba voilà awa tozongi kote ya mbisi na biso na bandi sikoyo nga mona azoneta yango sikoyo bien bien na sasireke bekai wana mpenza elongi bien epuis na bandi sikoyo kokata yango na bamorso mbisi azotambola awa na poto tozwaka bambisi deja efandi na congélateur ou soit ya fraîche mais aza teke azotambola ya bafraîche etekamaka nango na bawenze mosusu eza te ndeti ya kisasa mpena boye azobouge voilà nazonetoye nayebi te te mbisi yango so okombo na nini ezaka mbisi nde na bandi oloba la famille congo eza na problème ya courant ata place boza ata eza na combien de ligne yango jamais bofanda ata obaa na 3 ligne jamais bofanda journée mobimba o na courant ata pano ezali ata omona oni groupe ezali omona ye mosusu esupporte réchaud te donc eza toujours obligé ya kosilisa kolamba na makala awa nazokata mbisi na ngai mpona nettoye yango très bien et voilà awa nasilisi kolonga basalite na yango bekai na bandisi kosokola yango bien na fini mwa citron na mbisi nga nalingi kaka yango kati na kati très bien nasala ya brosse ya propre oyo nano basaleli te mpona banettoye mbisi na kati awa natie mwa cube na biso ya poisson mwa moko kaka mwa moke moke ebele te voilà biloko mosusu nalakisa te na koexplike kaka comme nalobi nazali vraiment anatie mongo nazali vraiment na posa kozala trop caméra te na filme mpe biloko ebele ebele te juste ya mike mike na filmaki na kopartage na bino mpo nazali na vraiment na posa ya koenjoy ntan nanga na congo kuna nasala bamakambo nanga mosusu voilà awa natie mungu wana natie mwa cube na baloli voilà pe awa namixaki mwa seleri moke mwa tangawis mwa ai mwa litungulu na mwa ndembe ebele te mwa ndamdamu kaka natiaki naye kotia na baloli lisusu po alambisa mai bato mosusu balobako mbisa mai eza fraîche ezala ezei te mais ça dépend ya moto na motu nga natie babiloko wana oyo natangeli bino baloli yango bongo na mélange ekota na kati ya poisson na biso pe juste mpona mwa sukale naosalela mwa tomate mbuma moko kaka ya monene te te mais soki olingi nao te okoki nao koye kotia yango te kaka na olongola yango mwa poso wana yango problème ya circulation problème ya courant non pardon
ezanga funga mboka na vrama tolongola poso ngola pe tokati nde na lino natika juste mbuma moko ebele te so olingo tie so olingo po otie katikati yango na poaso na biso na baloli na tie na baloli mpo biloko ekotaka deja na kati apres na yoza fi mwa litungulu na kati na ndambo na mixer deja na biloko na lakisa bino epe nazwi su mwa ndambo na kati tokati litungulu na biso pardon pilipili na kati eka moko pilipili des fois mpe totia na biloko bato mosusu baliaka pilipili te elo na remarke na kongo mama na kongo balingi pilipili elo nyonso bazolamba pilipili o dendo bakosala yango na pilipili taba na pilipili ngulu na biloko nyonso kongo pilipili oyo otya mwa wili na biso biloko nyonso baoteka na kongo kaka na pilipili balingi epuis bapilipili yango ezoswa to baloli bongo aske oyo totika yango kuna a tozongi na sokoli nde bomoni mutante banango ekomi propre na tie oyo nanikaki tangawis ai litungulu ndembi na seleri nayoka pe mwa muscade nanga awa wana natia pe mwa feuille de laurier comme toyebi mutante bakazala zei foko totia mwa baépice bien mpona koboma mwa zei wana babeti na sokoli yango bien asko bamélange bien na kotika yango jus nango wana etokaka na mai wana oyo ebimi jus nango ebima mpenza na yango bato baza la famille asko oyo etokaki ebimisa ye jus nango mpona bakisi mai po biloko ebela mpe nango batia tomate nsima awa liboke na biso ekoti deja na moto voilà la famille mwa moke na partage na bino yango wana mazotina komisi video tina suka te merci bye.